yozolanda ya papi aza na caractère oyo ya bamongo ya ingratitude yene Adjani afandaki malheureux aza na moyen okende poto te Igwe de la forêt ameni ceux qui n'a yebaki que naza invité à 1 minute nangana yati parce que ngamoko na mois de mars nangana zade ya bakoto. Héritier n'est pas son ami. Tu as un programme T à Mati Nicolas Podium pour faire quoi? Il a prêché 30 minutes. Qu'est-ce que Héritier vient faire ici na Nicolas Podium? Ayabosani. Et puis ce bapengisi bango lelo na salwana o balula ki batutu. Ye Adjani sala featuring ni nawe. Ça va 1 minute on a yé me faire babenga na 1 minute. Parce que ça qui préparé té. Niveau Héritier 1 minute. Quel niveau? Mais papi yo tika biloko te. Biloko nya otika. Ayebit. Et moi non. Hein? Moi non t'as même Masai. Ye. Na mona ko lisuna kimbangu. Na mona o iswe pas président Mbute. Na tous les nganda na mona ote me vient na mona ndeye ozotinda basombela kuna kusu. Na Adjani invité oyo yo sola ki monde mobimbe yebi. Ope sanga 1 minute. Dans 7 minutes il a fait un concert. Attends muta pota libumu. Invité 1 minute à ça là. A combien? Donc on sous-estimé Adjani Tolo. Mais oui, Aza incapable pour na yo ya remémorer même il y a rekota studio ya bien. Goga bimisa na ba faire tout. Nostalgie. Goga bimisa. Oh, et bon nostalgie na comment. Na bakisa ba mungwa yet. Faire alula ngoka na studio. Au moins mambo biso to sala. Ya landa mais mambo ya sala biso landa te. Ya bima meilleur sexy. Biso na sexy to sala te. Aza na trophée. Abima meilleur suiviste. Ya Rolanda Arena. Biso to Rolanda te. Abima nani? Meilleur suiviste. Ya Rolanda Arena. Yesko alandi biso jour to présenter ça, ya epé ko bilisa date na. Donc aza suiviste. Ba place en peto na oyo raté ba ben aye Big Rouge. Tozao. Big Rouge e sala musala. Ba ko bare Big Rouge na eza po babara ako jarani. Mon appel comme invité na ING Arena. Likamba société libatate. Donc a Rolanda ka héritier. Serait invité ouais. Oh mais oui bon na bengisa we ra liboso na grande salle na bana nyonso we ra buta héritier. Jour to salaki, jour to yaki mokonza mboka ata la salle lobby na biso mbula ya somo na part. Oh, jour à visite. Mais mbula elongati. Dans mbula bénédiction. Ya biso ya bénédiction mais batu biso so mbula bete komi kwea na mai. Même so vendredi oyo. Billetterie na biso ezofungwama. Opesa nga raison na makambo nazo sula na yo. Donc papa winner ndenga zawana héritier koma winner par rapport à Kaseloko ye osalisa bana Kongo. Mutu mususu azali mutu molimo te spiritas te malingaka miziki ya héritier. Donc ba ozanga te na solo vocal moko ekomisa Robinho oyo Robinho azali lu. Sikoyo goga loti. To banai au nom du père qui est ranson o to bengisaki na la scène musicale. Édifice, il y a un siko to bengisa bana ya ranson. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci, surtout dans le bateau, tout va dire pour nous rendre sur le bateau. Partager surtout l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Pourquoi pas notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Yampaka. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien autour des actualités. Père Rosala, mieux placé pour répondre à la question de tout. Un grand merci déjà tout au long de cette émission. Je pense que Torobé Telisolo, l'artiste héritier Watanabe, il était hier pour ça la visite, il y a les Dômes de Paris. Je pense que l'artiste va prester le 24 mai dans les Dômes de Paris 2025. L'artiste fait rigolo là aussi, ING Arena, date officielle le 7 juillet 2025, affiche déjà disponible. Pourquoi pas, réaction, il y a Adjani Cécile envers héritier Watanabe, Bill Clinton et Didier Lacoste Mouketonga. Tout au long de cette émission avec Yampaka, trop décortiquango, trop sololango, comme il faut. Merci vraiment, na Dada Oulongo, na Suisse, Dada Oulongo, pour la bien maman sociale, Dada Oulongo. Merci pour tout. Pourquoi pas, na Lionel Ditamba, la ponctualité dans les sons, Lionel Ditamba. Merci beaucoup. Merci Adrey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi. Un grand merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers. Merci vraiment à tout Balingarabiso, Claude Bols, derrière la caméra. Soit aux à la même morale, on l'a vu sur Roussala. Vraiment bien là, j'ai dit déjà bonjour à Yampaka. Bonjour Kéry Tipi et puis bonjour na Badunion so vraiment Bazolanda biso na bi ke place Baza ba ke ne ba moninga na ba bi ke Nicolo Toara na lisolo moko le 24 mai na Dôme de Paris et puis José Longondo vraiment na Canada kozanga te le 24 mai na Dôme de Paris on a PDG Mani Mwendo Lucy Cornelia ya ba Spiritas James Brown na Junior Kilabax MGG Motepe la Beka Solution des Ekeno Adam Wata Clo Tumba Wetu Charlie Kabi et puis Christian Yabia Kalo Boutique Pomba ya Swag et puis Oscar Marie tout millionnaire il y a aussi Kalo Boutique Moutunanga Kala ya Kati voilà la partenaire privé Kalo Boutique trop gentil parce que bango sozo boira bango faut boira bango na dessert Kalo Boutique Pomba ya Swag charge ya monde faut accélérer bon charge à monde oui charge à monde vraiment na édiqué tant oui Oscar Marie tout le millionnaire en pilote papa na prodige et puis Azal le seul joueur congolais où a joué la drapeau ya Chine donc Chine aïba ke Congo ezakati na donc vraiment pas vu sous le jeu ballon fatal plus 243 Bahati héritier Banza héritier le Canada Grady Goga Samira Meka Amelia Mwanda Dolvin Lelo donc tout Baspiritas Nyonso sans oublier président DJ Kabouchkor Balingara travail na yo président Désir big salutation à toi donc on tient pour Luanda depuis Paris. Depuis Paris. Donc, il y a ça pour qu'il Mobimba. Marie-Génie Lunga, donc, tout vraiment Xavier Lopez, tout sur la Dôme de Bruxelles, Dôme de Paris, voilà, Yampaka. Sinon, santé, ça va? Santé qui te rotalara. Et vous mettez à tout le monde à la thé, il faut te yaka. Na ba information to beta na biso ka te bazar nde batumsu bakoma alali ala muki na ne bakoma opakola bambi yango produit bima paepai ayeka ayeko ba ne ba n'importe quoi o eza chaîne ya ba responsable photo ya ramna to yena information ya bien batuna ba moni ke ezabo et non to ya rapoto lo ba n'importe quoi
et aussi Mbaté. Ah bon. Ouais. Mais sinon, ça va aussi. Na moni ba Louis Vuitton na ma chemise. Donc, la team. Concordé na makolo. La team, Wata. Mais ba montre ba ibagi bezoni cette fois-ci. Te la team Wata kuneza kolela te pasi te. La team Wata lola ya sika. Oh, kolela te o. Pasi te do. Minyoko la mwe kokende dans la tika minyoko na Zanzibar. La team Wata lola ya sika. Pasi te o. Minyoko te o. Boka ya ngona kolanda. Félicitations à l'héritier Watana Beto Tori Naya Tembe. Je pense que Romona Yampaka Bozo comprendre qu'il a refonctionné. Donc, qu'est-ce que fonctionne mes amis? Obligé vraiment. Naebi ekune lowe kataraïza na moti ba gradi goga basana sana ba tebele. Hervé Banza donc Hervé Zanga le père. Na batu ezake. Ma besoin avancer. Voilà. Les Dômes de Paris, artiste à Salé visite hier dans les Dômes et puis à Salé conférence de presse. Oui, naebi ke batu ebele basilaki pour déjà annoncer zalaki to binisa date pour 24. Basilaki ba mona si c'est vrai. Artiste a visité salle et puis a sali mini conférence de presse kakawana a annoncé nengenyo sokozala azana souci vraiment makasi ya kopesa lisusu le meilleur ya kolekake la scène musicale et puis ba invité à sikape ba kozala batu bande kozila dans la scène cette fois-ci. Mais ouais, pourquoi pas batu bande kozila malgré wengeza lopango ba monde au salisi lobi ba fini mais to ko inviter ka. Voilà, mais différence les années, il y a autant artiste à visiter ça, Loana, par rapport à la scène musicale. Différence les années. Non, tu es sous une salle yasika. Pour tu es dans la scène musicale, si tu es na Dôme de Bruxelles, tu es na Dôme de Paris. So tu as confort ezawana ba kiti donc ba za décider. Ezalobe la rapota libumu. Somba bieno avant au fan vraiment fauteuil ya kitoko mamutu kitoko musique ya kitoko ekozala. Donc, batu vraiment ba la décider. Ezali que batu balingara la bonne musique contre héritier Wata. Mutu mususu azali mutu amoli mote spiritas te malingara musique ya héritier. Donc ba ozanga te na bike batonto aboka wati donc na famille mo ba ozanga te. Donc tozo pesa invitation n'est pas tout le monde. Tozo kabola na biso te ke nani te donc to inviter tout le monde azala. Oyo alingara la bonne musique. Ah bon. Non, l'ingara héritier te oya pour la bonne musique. Parce que amoura la bonne musique. Musique intelligente. Le 24 mai. Ouverture et billetterie, c'est pour ce vendredi. Donc vendredi, vraiment, naïve ouverture et billetterie. Batutu balie vengeso, batutu baza vraiment batutu à London. Naïve que tobeta 7 mingi na billet. Et puis pire encore, ekoyana bangandate. Donc mutunioso ozana compte bancaire, non ozana compte bancaire te. Lié au Union Sofnek à côté billetté comme tout son baba billet vraiment comme il faut. Donc tout servir artiste n'engagez pas au servir bis. Ah bon. Voilà. Basi lango le lengeni ni billetterie, basi préparer, ba mourir la bonne musique, ba spiritas, ba tu belé. Je pense que surtout côté il y a ba invité. Pourquoi choisir Robin Mundibou cette fois-ci? Avant c'était Weranson. Cette fois-ci, c'est Robino Mundibou, artiste basé Belé, héritier Watanabe, Akaboli Mikro, notre frère na Belé. Pourquoi choisir Robino Mundibou? Tout solo lo Robino abima na vie na solo vocal moko. Mais ali na nzembo héritier. OK. Bolingo eza poison mortel. Oh salaga blague te na bolingo ekoki ko bomayo na solo vocal moko. Chanteur. Ouais, l'idée venait. Donc solo vocal moko et comme ça Robino, Robino azalelu. Siko yo goga loti. Et puis goga pa bimisa ba nebele, ezanonga Robino ye mokote. Siko collègue na ebana. Ça. Donc déjà na nzembo nanga. Goga bimisa na ba faire tout. Nostalgie. Goga bimisa. Oh, et bon nostalgie na komama. Na bakisa ba mungwa yet faire alula ngoka na studio yango lelo komaki ayemba bien etala ne basala batel te ayemba negoga donc siko lelo to penser na Robino Mundibou donc ba tout vraiment boya quoi ta face tomber te lelo oh yo le moi
tobetele biloko wana siko na yebi ke jour wana batutu et à danger et puis to penser na mutu te ke po baya kotia biso poids biso batiaka biso poids te tobengisaka nde bainvité biso baya kotia biso poids te oyo tomoni na zone oyo mutu akosala te tobengisi nde Robinho etikala pe na histoire ya musique ke Héritier Wata abetaki na salle boye abengisaki bafrère ne ya tobandai au nom du père qui est Weranson oyo tobengisaki na la scène musicale édifice yango sikoyo tokobengisa bana ya Weranson mpo biso moko nde ba-Saint-Esprit bato ya milimo biso moko nde ba-Saint-Esprit si bato ya milimo donc eza nango grave te oyo akoyoka souci mpo na Robinho etali biso tozalaka na bitumba te biso tozalaka na bitumba te po ozala na bitumba na héritier il faut conclure makambo héritier asali na 2024 maintenant azoloba ce qui est vrai mpona bato balobaka baza na bitumba na héritier bango mo bayebaka ke héritier aganyaka bango mais na miso ya bato boye moye baloba eza te mais toya na bana nyonso wenge nani yango ane oyo touti oleka beti 45 concert bana Weranson nyonso bango nyonso siko ntango yo ozoloba oganyaka oza na bapreuve oyo oganyaka te na yango azobimisa basale na ye moko bakombo oyo eyebani te d'homme de Paris, ils allaient déjà. Palais des sports, non? Mais oui, ex-palais des sports. Ex-palais des sports. Mais oui, on a les gars déjà. Ex-palais des sports. Oui, on a les gars déjà. Donc, on a le bien, ils ont ex-palais des sports. Donc, palais des sports, il y a kala. Mais lelo zali, lelo lisusu, babongisa yango koleka, bataba confort et bakisama. Tolobi te ke o igwa beta ki eza mabi eza esika moko wana mais échangeant de combo ba changer yango na confort. Ah bon, voilà. Mais aujourd'hui il faut que l'artiste fait rigoler la paix à chaque date naé le 7 date et même jour na bino bo dévoiler date un jour bino bo sali visite à salle les il y a des gens au balobi que cette fois-ci on dirait va comprendre que la diversité entre Héritier Watanabe et Ferrigo les Monani. Si côtoyer ba force ya nani sur le terrain. Nani rote karoleka songolo, nani rosa la sold out, nani o robeta musique kitoko, nani o rosa na cohésion na ba fan nae entre Héritier Watanabe et Ferrigo là. Au moins mambo biso to sala. Ya landa mais mambo ya sala biso landa te. Ya bima mais sexy. Biso na sexy to sala te azana trophée. C'est sexy. Trop sexy. Il est sexy. Abima mère suiviste. Ya Rolanda Arena. Biso to Rolanda te. Abima nani? Mère suiviste. Ya Rolanda Arena. Oh. Mais biso to Rolanda te. ING Arena. Déjà za Congolais moko o apesa biso buwana. Yango ya landi. Alandi lisusu biso na kotaka ba date jour moko. Ya représentaka ba salle jour moko. Yesko alandi biso jour to présenter salle. Ya epe ko bilisa date na. Donc aza suiviste. Yazana makambo ya Olanda biso ko Olanda ete faire suiviste. Mais oui, aza ko eke kwa foire eteleme sika mo ebujaka te. Mudazo beta ba ING ako beta ING Arena. Kasi pona ni alakisa nzela wana. Chef na bango quartier la te. Mutalakisa nzela wana. Chef na bango. Ya quartier la te. Et bon wanga chef na bango. Batolo ba faire ile Olanda. Oh. Azui sous trophée meilleur suiviste. L'hôpital total ba auto seki ka to bege ba kolanda na balandite. Azui trophée meilleur. Et bon nani apesa ile goût ya koyemba na français héritier. Oh, na koyemba na français peut Alanda héritier. Oui. A créer nini kasi oyo mon artiste a créé. Oyo nyoso zo chaka ya landa. Donc eloko apport na eza nenga imitara ma abeti masikini pe asona. Nenga imitara Lorbongo sa champion féminine. On a fait. Oui. J'ai téléphoné à Yaoundé. J'ai téléphoné à Kinshasa. Oyo ba ngoten ba concert. Siko biso to memaka ba port oya biso makambu ya sika.
donc biso tolandaka mutu te donc tosalaka makambo na biso donc eza lokola wenge ndenge ezalaka wenge ebimisaka style nango bon chic bon genre donc yango biso tobimisi badome style ya wenge mais sikoyo bitumbi ekomi na terrain cette fois-ci nani akobeta nani akosala makambo koleka moninga déjà premièrement na informe oyo sale fera akobeta eza na baplace koleka héritier Watanabe etali biso te baplace yango kasi etondaka pe baplace yango mpe etondaka oyokaka te babengaka ye big rouge tozao big rouge esala mosala bakobare big rouge na ye eza mpo babara akozaka nini bakobare na bango biso makamwa te omona opresse te eloko te bakobare ezobanga ya mokolo te ya mokolo rifle ya oyo akachi oyo arifler abanda kachi kala nazala na batitre te ebongo kasi sexy na musique eza na rapport te Biki Rouge nezoya cette fois-ci. Ah bon. Tozozela kaka mais Biki Rouge zango na yeba importance nango epa na ye. Importance nango ezani ko corriger. Ko barrer. Et ala le roi professeur. Professeur école nini, professeur na langue nini. Merci pe na yebi ke bato enseignement primaire secondaire ba bi alphabet bazoni songana 23 lettres. Alphabet? Ba kiti on a 23 lettres. Va servir ba. Tu viens par rapport au tout kasi va servir bato mais biso d'homme de Paris wana donc nazo biso mula ebeta te place wana ezala rempli et puis jour to salaki jour to yaki mokonza mboka ata la salle lobby na biso mula ya somo na Paris oh jour à visite mais mula elongati dans mula bénédiction ya biso ya bénédiction mais bato biso so mula ebete komi kwea na mai. Il y a une bénédiction. Bénédiction, il y a des pamboli à basali à sika. Depuis d'homme de Paris, bandi na mutabeti à moteur. Tout ça batu ya liboso ya robeta d'homme de Paris. Donc, moutonyo so na la bonne musique, akoyana ayoka musique intelligent et puis à savourer les sous na sali ya sika. Maybe na conférence wana héritier Watanabe ba soulever le roman kopona ba arena, tomaki solo arena. À traiter batumsu de ba complexé ba passer l'analyse normal il y a des gens où va viser car au bois que l'année faire école est-ce que c'est vrai pour nayo est-ce que bateau ba pour na lisolo ba arena qui baza ba complexé oh mais ça là ya youth tant to le baraké tout ça batu o tout ça ba homme public na sens nini biso lelo héritier aeko sala na mitu ya batuke dom ezalaka. OK. Mutu ayela biso likanisi ya arena eza l'artiste Fally Ipupa. Wana mutu nyonso ayebi. Biso toye na badom na biso donc eza obligé biso na musique. Faut la na mambo Fally Ipupa zo sala. Faire pas na Adidas na e. Arena na suka na suka yi. Oeba na suka na suka yi. Arena. Voilà kasi biso to lingi tant zo sala dom. D'homme de Singapour, d'homme de Venezuela, d'homme d'Espagne, d'homme de Suisse. Mais quand on a rien, on a un bisoté. Ok. Faut créer une marque, une génération, et ça, va comprendre que ah, arena, na nebo to yoka artiste boyaki arena, na nebo so tuni batu ba ebi ke mutu ayena likanisa donc c'est nous pour te mettre la bango musique intelligent. Ah bon. Mais est-ce qu'il y aura aussi du nouveau par rapport à construire dans la scène, na Dôme de Paris, pour y a des gens qui considèrent qu'on récite beaucoup plus en son. Est-ce que sans Wera, réciter aux Alapon héritier Watanabe? Donc papa Winner nenga zawana, héritier comme Winner. Winner par rapport à quand c'est logo au sel sabana Congo. Ils a Winner. Oh mato kita, muta komara aluki 1000 francs nae, abeta gagné 3 millions. Donc héritier aza Winner parce que na Winner bat bazo se retrouver na Rolia Mbongo. Parce que Winner et héritier za aye ko kitisa mitema na biso.
donc ba poto tozwa ba malobo héritier kana ngona banzembo na ekitsaka mitema na biso yango oyo nyonso za na problème le 24 soka ye en tout cas vraiment aozala consoler sans wera mais lobby lelo ndenge tobengisaki Igwe de la Forêt ezali première fois tobeta concert na grande salle européenne. OK to penser na esika oyo touta papa vous immortaliser vous honorer. Voilà, donc au moins Weranson et puis avec les sous qu'on s'inspirer à partir de concert wana. Ne peut si Weranson makanisike a koki kozonga les sous na sol musical européen et puis ba te belé ba nolo ba ke Werasila na beta na ifo na fula oh, ça na artiste au peu ba lobo bongo. Oh mais oui, na okuta na via na ta oyiba nga makamu. Mais Wera ye mo ba sai makambo yo sala raté. Basala raté mais wero akoyiba bango makamu mais wera sema mambo bango basala raté donc c'est que bango de bakoyiba wera makamu. Ah bon, mais la mystique a fourmi trop mon appel wera comme invité na ING Arena. Likamba société libatate donc aolandaka héritier sera invité wera. Oh mais wera na bengisa wera liboso na grande salle na bana nyonso wera buta héritier. Ce qui fait azul les candidats pour inviter Wera et aux alani hérité ne alanda batunda ba salle ne alandi biso alandi biso na le même jour alandi biso na obengisa viento ezaka bongo et bon muto okamwa te po ba yebika za suiviste swenda sele lo wasika bat ba okamwa swenda ye na modèle wana ba yebaka za ne suiviste soka bengisi Wera ya sala ma nyonso kana retard na sima ya bato. Ah, ya paka. Oh, maintenant ça ebiso aboyaka featuring. Asa comment ça la featuring. OK. Na d'étranger. Donc hier pensera donc, ce que tu vas penser na 10 hier, je penser na 1 demi. Ah. Tu vas nous aussi. Maintenant ça ebiso ce qui est vrai. Non, ebiso ce qui est vrai. Vous comprenez? Biso tozo sala mambo eza ya technologie eza lelo. Qui lelo. Il y a 21e siècle. Biso tozo sala. Héritier winner. Winner. Papa winner. Babi affiche ka ya pambe chimino ki peleke c'est chimino trouble lelo. Affiche. Net ya nini? Ya date ya ING Arena. Na otangelo ba tout so lelo e koza na ba musicien misatu o basala ka biso somme ya zate. Oh, la musique à Congo. Ya Congo. Michel Pena repé sa somme. O e ke héritier ki somme. Ah, natangelo bango tangela ngako nakotaki ndako nganga nabomaki leki nanga nabomaki mama nanga petwana aosala biso somo epi nakotaki ndako nganga nabomaki leki nanga nabomaki petwana komoni nani zakalaha aopesa somo aopesa biso somo oyesu dije mumbushi aopesa biso somo ozwi lisusu DJ moko boy a opesa biso somme esili omoni mutu abetaka typique eza mutu opesa biso somme na place otanga ata bafere bafabrigas yozo tanga kasi mpona lakisaka toza niveau moko na bango te omoni bato baopesa biso somme bango bajakala mpona yo fere aza te bosomisa baalbum awa toyebi résultat chemin de la ya sala wa ba vewe wa kunki coccinelle te ba vewe wa kunki puma ya ancien modèle ya sala wa puma est-ce que lelo na mokili lelo mutu ko visionner puma maza ya mukolo ti ya mukolo na bango biso to ye na badom donc ya mukolo na bango ye pe fa bimisata libinzo de Bruxelles a créé ça le libinzo de Bruxelles a créé Yasika puis tokoya na marabu Yasika nyonso ekozala Yasika spectacle ekozala Yasika et mbelika banzemo moto ko mettre bombe électro acoustique ya danger siko na voix mélancolique ya gonga mais on va somme pour avant Yagi Weranson cette fois-ci est-ce que na ba Robino et vous allez plus que to bengisa ki Weranson poto honorer mutu moko te akoki kokende feti na ye ya libala sans tata na ye lelo Robinho kasi
Oh, mais kasi na moni si yote. Robino nzembo ebimisa na vie eza nzembo na biso. Robino asali succès nyonso aza na solo vocal moko. Donc Robino aleki ba Jani, aleki ba te belé batama mino na wengi. Vous pensez que tu as fabriqué c'était pourquoi? Vous pensez que tu as des biso camarade na ba. Maram to penser na Diego. Diego Solo. Diego Kawa. Bekolo kraka. Qui fabrique. Oui. Il faut que ça na banzembo oh le loi oyape na dom. Il y a aussi des chansons nausées. Il y a aussi des chansons nausées. Biloko bamboa batsa pe na boîte de conserve. Mais biso to uliata. Tu comprends que entre héritier et fabricant c'est des plis, il y a quelque chose qui ne va pas entre bango bana wenge. Et la famille wenge aden ezali. Bana poto boyebi e dom wana en tout cas vraiment botondi sa salle wana et ça la biso bien makasi bien dégâts oyebi ke tanto banda vente ya billet na yebi si yo mokili uninga donc bana ba partout ba Afrique du Sud partout ba oso ba billet na biso Fabrice pas na Zénith oyebi biso revaraté oh oyebi ke liban qui parle lota ngala oyebi neni yaza kasi insect donc ça nous oyebi sali kabali banki na binito. Non, les artistes ya mboka na biso s'il vous plaît. C'est comme mieux tout dans la ah ngaye cheno yo na kota kasho pour la cheno yo na kotika ngote oh na kotika ngote voilà mais cheno wana ya lokamba et ya na mutazolela ah cheno wana lokamba wana cheno balinga ngaite moi loba na bobera ebe leader alela tant on samba no chaîne na bino bolinga ki leader a samba pour la chaîne kasa sami na leader o chaîne wa balinga ki balinga ka ngake non toi ba congolais surtout tu ba congolais voilà ya on a bikiti ya ngoyo boya et puis pire encore to betina we ranson nzembo oyo to beta na album to yembi yango ndenge moko et puis so ba bengisi bango lelo na salle wana o balula ki batutu ye ajana sala featuring ni na we non mais ajana leli ya paka ajana leli comment héritier Watanabe a-t-il travailler na bango te mais sur scène ba pesa 30 minutes ajani 1 minute il manque il y a respect ya Jackie mo bembo dala ndenge na kei abandi nzembo ni yemoko wera yaka ko intervenir toye mama mabe tikaka abanda nzembo na ye yemoko wera sona ye ko intervenir Hervé banzembo na ye Ferré banzembo na ye mbabanda yemoko kosuwa na motema mama na gobanga abanda nzembo ni yemoko wera sona ye ko intervenir biso to banda na beti demi-tour na village nata moto amemaki ngai awa démissionné to banda ngo biso na vie eza pe na sentiment ya vie po abengisa héritier babanda ndenge babanda bango mibale soki obenga po yo obanda makambo ye mo ya tia opo omoi soki mamu nalobi oyo akotia tembe aloba nzembo oyo abanda na wera nso mais réaction ya Jani envers héritier yo tuvango comment yo zolanda ya papi ya papi aza na caractère oyo ya bamongo ya ingratitude par rapport à quoi alors bien les vérité comment héritier a mérité 30 minutes il a mérité héritier n'est pas son ami non na ndenga âge a Jani aza paysage ki wata wala mokili yebi nalobi ya et bongo lelo ministre na biso ya justice eza bato ebele baza bakolo na ye mazosala mosala oyo na mokolo na ye eza tesif donc tozana malambu oyo ke muto koyi koya ko utsa munoko te héritier ase avancer makambu a évoluer donc tozana niveau moko te au moins na maison mère wana nde tozalaka muto na mutazana na étoile na ye na vie lelo muto azo faire brûler ces étoiles ya maison mère c'est héritier tobundi ba bitumbo bato babunda te o mambo bato balotaka biso tosilisango tout le monde na maison mère wana azali na idée nazo croire fallait pour parler comme quiconque. Oh, mais oui. Na faire visa, na faire au tiadis que soki yati. Non mais héritier
fallait achai pacha wana tout monde. Mais oui, kasi yangwana ezo muto bino mikolo na famille bomona ki kill comme au moins bitumba na biso na musique eza na makambo nga na zolo. Mais babi bozo bomana entre vous bana wenge lelo. Kasi nazo biso ezo de lopanga ba mongo bosonga alati eloko bojoko. Donc ezo za nango ki impolitesse eza autorisé. Yene tia jani afanda ki maléré azana moyen okende potote. Igwe de la forêt amenié. Ale lobby obandi lisuko ya kosala ba émission contre Igwe de la forêt. Eza nina. Tia lobby yemo pendant ça ba démarche n'est pas que poto na marsa. Ah, et bon asali mbula combien ana kisasa. Visa ngo se fumwa. Na yo kelie mawa ya rumimai. Bongo lisola poto yo obeta ngo pa Jana zaki na Maroc akinda ba Espagne. Espagne yemo kutu place abane ko fanda na Maroc eza lupango gimsa tadi batu o bazanga bisika ko fanda ba fanda bali ya ko fele ba mila ko fele. Non non, au niveau Jana je pense. Mais na solo ango. Niveau Jana. Nazo solo yango na motema malamu ya Gims akreaki palais moko wana na Maroc o bandeko ne ba ne ko fanda zaike Congolais o zangi sika ko fanda yaka ko fanda ne ya ba ne ko fanda. Mais akenda Espagne. Espagne il y a cette Espagne. Yo poto o wera memi ko mona ngolo. À part poto ya maison mais poto mususu a Jana ke na vie na eka oyo. Ya Jana ke na Espagne. Akenda te so akenda Espagne. Ala exception ba photo tango akenda Espagne ko bakutana na bani bakangaki. Ba photo eza. Kunikasi. Abando ke ku ba festival a Maroc. Festival ya nini? Do so solo ba mama bo vieux papi yo tika biloko te ya. Biloko nya otika. Ayebit. Oh. Mais sur la biso ba dans la nepso partout tout le monde. Vieux papi yo tika biloko te. Kisi. Bilo kisi te. Ayebi biloko na zolo ba vie. Na mona ko lisuna kimbangu te. Na mona o iswe pas président Mbute. Na tous les nganda na mona ote mais vient na mona ndeye yo zotinda ba sombela kuna kuzu. Po ozoninga oya obeta lisolo musique ya mensonge ikosa. Biso so to yeko yebisa bino ke héritier a mis 44 personnes na Paris. D'accord, mutunyo so mona. Mais Adjani aussi il est capable de faire ça. Eh, azan orchestre na Kinshasa. Na démarche ni. Sur la Mars, à notre salle de Maramnel. Na démarche ni. Oh, il y a pour sala administratif. Est-ce que hier CG le roi Tchali Rubenga a connu ma sala et pas un roi papi? Donc, aux autres sous-estimés à Janito. Mais oui. Azan est capable pour na yo. Même il y a un studio ya bien. Ah. On ne peut plus loin, il n'y a pas. Il y a un côté marcadé. Il y a un pas vieux marcadé. Ngoulou. Na yolo alia ngoulou. Makoko ta studio marcadé. Ali loko. Te oyo. Atana politaire nina. Kope sa mbongo na eponeti ba Jani wana. Baya babete la musique toni. Bana lo wa kutu ba chouchoumi yake ba leki ba Jani. Chouchoumi yake les gars Jani. Ah. Donc lokola lelo bokomo lela boyeko. Na osenga nzambe. Apesa mokonza mboka ndoto balobeso baza na concert wana. Ce que vous comprenez. Ah. Et comme une concurrence. Biso concert qui s'appelle Serge. C'est le autre. Bimisi na concert wana. C'est le royauté. Ya wengi uta. Na biso qui a fanatique héritier. Nda za pas ça la publicité. Ya donc c'est le. Mais nazo biso c'est qui est vrai. Adjan a traité bien sans esprit awa bourg aussi ça na Adjanité. Sans esprit. Sans esprit. A traité la coste sans esprit. Wana bangot. Bana wana héritier moi wana bangot. Biso to za bato to sali 30 minutes. Moi ne ba pesa ki pour son 4 heures du temps. Moins 30 minutes ya héritier. Au moins na 4 heures du temps on a biso 30 minutes. Et le boimbo wana Adjan a mona le roi Coterie. Théâtre aux années fort. Héritier travailler na bangoté. Héritier c'est un patron. Il y a orchestre et entreprise, il y a Mounene qui est la team Wata. Et puis, il est professionnel. Donc, biso to za héritier za asali ba mambo ba jeune kabo ba sala na ni pa yebeta lelo ya lelo na 12. Ba te ya beti, ba mutubi les Santos. Pour Adjani aza invité spécial. Héritier za gena. Oui, ba invité oui en sol. Bango baza Adjani. Bango baza ba invité à famille. Oh ba ya au servir ba on a souka. O batela ba bilo na plateau. Ye bateli ba bilo na plateau. Oui ba feti wana. O réserve sur bilo na plateau hein. Donc on privilégier m'inviter qui est spécial. O tela ba nga pona na loso bongo. Ba izia ba nga bilo mo liko. Bilo ba bana ndako. Biso siko ezali patron. Ye kendake tant que musicien à maison mais. Adjani. Mais oui. Tu attends que invité à Nini. Invité. Mais c'est bon invité à une minute à ça là. Il y a rien à grand palais.
ata muta pota libumu invité 1 minute azala akomi oh mais la rappelle tangawizi invité 1 minute momoni ayembi kitoko ayembi nini kutu eloko nde nesali ke igwa pesa etante eza makambo ya sali mukolo vocal pe la costa zo réclamer vocal na oh cause ya 1 minute eza nini makambo ya sali asali nini oh ya sali kuru setiwe vocal wana na yebi yango ya didi asalango mystique ya didi asalango mystique na bia lelo kutu ne tozobeta badom wana bokolo baka na héritier te ndenge nini abengi Didier Lacoste te batika ba emprunte Didier Lacoste obeta dia concerné na gymnase voilà esika yango atango lobi bongo ezomonisa bato bazosala fierté bango wana omoni ba comportement ya ba musicien ya maison mère bakomo kanisa ba grand prêtre te bakomo comme ba grand prêtre abuloli ozosala eloko te po na musique ofala na oka place moko oboyaka batu ozosala mambale passé sointin ajana lobi bango baza ba catcher yaza artiste et musicien comme aza artiste à danger preuve année comment on a potonné ba salisi eka comment on a potonné ajana ba salisi eka donc artiste à danger non abi bien endor ça dia ba démarche na ye tala yango nazo senga vie papi moi ce bo betaka ba masolo na bino salité wana botaka héritier te donc héritier aza mutu azo la fierté ya musique congolaise et africaine héritier azo ozena lobi ka héritier wana abeta en Espagne na latine wana ajani pas beta en Espagne Espagne wapi ajani abeta vieux zongeli biloko tango sala kina Maroc andor ki ba festival en Espagne akoma ba Belgique bata cop na bino basi ba changer na bango omoni batoko ya caractère na bazaka lisuti banani batoko Nabia grand chanteur retraité de Nabi to solola héritier abeta en Espagne héritier abeta na Turquie héritier abeta na Grèce lelo et lisu torobeta na Suisse lelo et lisu calendrier na biso tozozonga Espagne calendrier eza mulai donc ba rêve oyo bango bazolota biso tozolota koyebisa fanatique le 24 mai boya ebele na Dôme de Paris bango bazolotaka kolobaka makambo ke ngai na bina respect nyonso bozoluka topesa onde alimbunda po biso nyonso tokuta alimbunda na wingi ferende ebo yepa kuta alimbunda ya mukolo Hervé akuta alimbunda po ajani alobi bien alobaka à chaque fois yaza aza misi ya maison mère te aza mwana ya Weranson le roi de la forêt kasi yango pe papa katelaki elipanda po aza mwana donc 1 minute voilà déjà pas à moi oh maintenant 1 minute va koko s'appelle jouer mon match à Tsebi aza faux chanter ajani retraité de faux chanter na bien 1 minute wana Robin Omunibo bimana vocal moko yo pe na 1 minute wana ko sa likamwe balusi mokili elongole actualité nyeso lelo oh papa Winner batu tout l'actualité komika papa Winner boy papa Winner boy papa Winner boy po babora biso po basali biso boy po ananio so to kozonga ka papa Winner parce que abengisaka Weranson na concert na biso ya la scène musicale Weranson azongisi ko bengisa papa Winner yango créer ba actualité na bango nyonso o bazo sala lelo pe na minute o papa et bon yo kasi papa Winner azalaki te ne lelo li solo wana Weranson ezobeta mabu papa Winner mboiba betaki 12 na podium net 12 aja bali batangi c'est combat ferré et bon biso na président Weranson toza sentiment moko te ye sentiment na yezaki atanga ba kombo ya tangi biso pe sentiment na biso ezali totanga kombo ya papa chéri toza sentiment moko te mokili banda ozela bino bongo te mokili o wapi wa mokili akala public ekozela public oyo kombo ya ferré bien sûr tanga komba fabricant bien sûr bien sûr il faut qu'on respecte public ya maison mère pour public wana nyonso yaki eza public ya Igwe public ya président Jibin Piana public ya président Kofi Olomide public ya Josa donc il faut normalement to respecter public mais et bongo tokotanga komo ya mutu neti nani biso ozaba hypocrite te totanga komo ya mutu oyo tozana ye à bon terme mutu oyo azwaka sens ya respect ya batu
Muto aliaka na nkasa atikisa ni mbele biso totanga kombonete. Est-ce qu'on a à lire en nkasa? Hervé. Muto ayebi pas même ko éduquer ba musicien na ye envers ba leader ya ba orchestre mususu. Et kuna oui bazara bien éduqué. Baza bien éduqué. Ba respecter ba leader et bien. Na bien, ba musicien nini ba finga ba président ba orchestre ba. Ba musicien na ye. Yo muto yebi yebisa biso. Te ba musicien na ye. Ba finga déjà na. Ba oza ko finga Fally Ipupa. C'est pas Freddy a oza ko finga Héritier Wata. Freddy c'est qui? Marcaus. Ngana benga ba ona ba kombo normal ba fundela nga. Na ba funda nga na ba kombo na ba ngate. Kuna ba kuna koma kombo mususu. Awa ba yaka na kombo mususu. Freddy Marcaus, c'est lui non? Kombo na Freddy. Est-ce qu'il s'est fini héritier? Plusieurs fois. Donc cop na bango fa beta winner. Mais les autres, on a héritier, ferreté, même podium, à bon terme, mais aussi la bien, nalobi abanda nanu kobongisa na bande kunayi. O ba uti libumu moko. Après aoya obongisa na biso. On a condition bino bopé. O to pesa yango wana. Pas grave. Pour les lobos à la bon terme. Abanda na famille. Non mais famille za musique était. Oh. Et bon yo la musique ko leka famille na yo. Musique to yeke kuta mutu famille to bota maina yango. Ya paka. Te ya famille za mabakati. Musique za o mokili romona. Ko ya famille bato ba bien monter. Ba yebite. Et bon temps ba ndekone bazo sala ka émission. To mona rango te basala rango na radio. Tu vois que funda na obimse émission wana. Hervé que ofunda na obimse émission wana. Hervé wa. Ya mukolo. Chafa go fait. Chafa go fait. Ah la Italie. Kasi ndo ya mbwana ngai. Biso tozana temps, au moins temps bango bazo calculer, bazwana kana héritier. Biso tozo calculer ya ko poussa ba calendrier na biso. Et puis ya ko zwa chance ya ko pesa ba poulain na biso album. Mais on peut faire ça là, l'incontournable. Bientôt calendrier tout zo bima. Na ete bon waneza. Eza na kombo mo ba pomba. Mobondo. So iba biloko mo modèle wa soki 20-30. Ah non, code 16, on les a comme album. On a mis calendrier des oublis. Comme album, mais il y a code 16 et bébé bonga. Ça dérange? D'abord, bozo luka bituba ko luka te ba côté la kayo. Bosala ka ke bosangana e bele le monde comportement jani wana. Eza comportement ba to stade des martyrs. Oh. Na lobaka yango. Oh, acha di pas dans la comportement ba to stade ka ba to wana nyonso. Mazara pona campagne ya mabe pona papa wine. Donc babeta kaka wine. Donc ne baza ndena ba 1000 francs na ba ba gagner ba million. Donc ba gagner ba vie. Ba vie yango siko ba ozongwe pa héritier ti j'aime. Nikolo to pesa mutu tante to pesa calendrier na biso. Vous voyez que façon sur le bas on dirait on peut pas comparer à Gianni et héritier. Mais oui, par rapport à quoi? Par rapport à carrière. Héritier a beaucoup de chansons na wenge musique à maison mère plus que lui. Héritier azana ba vocal ebele plus que lui. Héritier Wata azana ba solo vocal oyo na bato ba monaka ba grand chanteur na orchestre na ba yemba yango. O ye apesa na mutu eloko te ye kutu ayemba nde ba voko ya bato. Mais miel atika lo yemba nzembo héritier, atika yemba vocal héritier te double revolver, laisser l'artiste ou héritier mal à l'aise tina suka yoana. Vraiment les autres ebisanga ki sala hindeki na miolo. Ada artiste ou héritier mal à l'aise, double revolver au bosani. Ben voya mbora na biso. Tozana besoin boyo. Po au monde mutata héritier mal à l'aise, tozana besoin mutu ata liba le 24 mai. Na bato a tout yozotanga. Oya moni aza plus fort le 24 mai yango wana. Basale ezebele. Bo mesana basale na bino wana bobetaka. Bokende botya libaya. Sauf que miel de soin chez libaya. Wani yozabu eko. Selini. Ngamna na âge oya ngai. Nzamba zui tant pesi ngama nde fois pembe o ba papa bele batuna nga mwana tieni. Otangisa nga ba biloko yozo loba. As artiste monsieur Mbora. Non. Je le vois comme eloko basani.
Miel de son. Mais oui, ba porta nini na musique yango. Bango ba yana ba voix ya batu yoka ya yemba lokola papa wemba. Héritier yana ki héritier. Mais miel azam likolo, belle voix aussi. Héritier ayana ki héritier ya voix mélancolique. Ni héritier na miel na za belle voix. Est-ce que yé moi na naza nzembo sa ima na desu na douceur batu na ba même aza leader ya orchestre leader na pe na leader na bimisa ba petit na ba wazalé ya paka bimisa ba wazalé na bimisa ba wazalé ndo ajani ozo kokaite mo bimisa ba wazalé na bien na kokoka neti yé ajani o buzoluba azana niveau na bisuti soki ajani azui temps politaire à monani atie mbongo pona ye abetata na dôme de Bruxelles ngana meli poison ajani oui poni tazana voite azana artiste musicien azana nzembo te azana capacité wana te et puis ba norme oyo biso tozana ngo ye azana yango te biso tozana ba compte relevé bancaire compte bancaire ya orchestre na biso Latine Wata. Balobi pe kuna défi komi maramote ke billetterie kuna. Mais oui, nazo biso vendredi oyo. Billetterie na biso ezofungwama. Opesa nga raison na makambo nazo sula nayo. Po Spiritas nyonso place azaza na colère. To soma bien na bino na restaurant te. Eh. O ba biso somba bien pa mana na loboko te. Non, batamini mon bazana ba compte bancaire. Ezala mutu azana Washington. A somba bien en ligne na FNEC. Eza normal biso toza pona ba distraction oyo zo betela biso ya ba gene te. Biso soki mutu asalaka eloko ya bien to copier. Neti lelo na so yebisa OK. Na sepela ina musala ya Odile Manzaka o asali pona concert ya Werason ya Arena. Odile Manzaka. Oui, eza apprendre. Asali bon boulot. Biso to ni makamambu o ezokende bien. Mais ce qu'on fait babino ya yena bino za mo différent. Ya bino sur le terrain. Sur le terrain, bozana adversaire. Adversaire na. Bozana Ferregola. Bikopia. Hein? Bikopia. Faire bikopia. Yache ING Arena. Laisse tomber pour na fali pour panda copier kombona. Aluka ba komoni patia. Mais au banque sabino moroté face à ya Ferregola, est-ce que bote kamalamu talelo mona ebiso yende faut bangisa ye po bande ko c'est la date nini o biso to kutala salle aza ona po luka a créer actualité ayebi ke soki jour na ye mo wenga ipe simbati elo ba matena minoko ya ba azeli jour o héritier aye ko visiter salle asali mini conférence de presse ye pa ya po pesa ye makam. Oh mais je te dis vrai. Bah, jour ezaki belé. Akoka ekotia. Akenda ko visiter salle na visiter. Est-ce que yo ka mon actualité l'Obama? Tout le ba visite ya héritier et bendipe. Mais oui. Maramba Ferre. Oh mais oui, et bon biso visite na biso c'est wena pas batuner soke. Héritier a visiter salle date oui. To bandi ngo pe na direct ozala air boy pou normal. Si ko moni lelo, o tamba mon ga biso to timba mo. Bozela na 16h. Suiviste. Là, suiviste. Hervé. Ici, Alanda Bino. Alanda, son Alanda, on a tout ça dans la partie. Alanda, biso, na ma musique. Voilà, le message européen, c'est la Spiritas, c'est Balobi Thérèse un peu glissant. Té, biso terrain cause glissant, té biso to abatamini. Nyoso yara to mona. Eza souple. Comment va la préparer? Donc, Spiritas nyonso aza motivé. Donc, quand il s'en va Spiritas mon quoi ça distraction te. Distraction na biso te lokola bateau balanda na biso. Bango baza wa net bakache bazaka pété bingu. Pelelele ye patsa mo sukina muke mais dingwe moto na ngenge pe aza. Biso sonde be dingwe moto na ngenge ya solo bango ba pété bingu. Donc biso ko la na bango te lokola mutu nyonso Spiritas nyonso. Ayebi que c'est pour 21 mai 2025. Focus na biso eza yango et puis 24 mai et puis au monde na lisusu. Tant ka to fungola billetterie tout mundu ki oyoka ba ko ba fungola billetterie.
D'abord aux Elarabino. Baolandaka biso. Le Baolandana baoka biso. l'auto confirmé que adversaire il a fait rigoler à ses héritiers. Yaza waba yawa braza. Ah. Siki yaou. On va te dire tamu nene. 1000 francs CFA. Siki yaou. Siki yaou. On va te dire mon na ngo tala bidon nene. 1000 francs CFA. Siki yaou. Davina na pesi omote vraiment. Maevi Gomez wana mboka la bango na pesi mbote. Président Papson Joe Monele. Bon ba siki yaou. Donc ba otamwe bele bon poete kama mwishe. Poete kama na mwishe zabe kitote ya di diari. Mais biso siko tozoye bisabatu ke to côté kabiye na biso comme faux spiritas nyonso azana méchant. Na yebi ke tokangi maboko te ba Francis Dibaya baza ba sala promotion makasi. Et puis DMC na biso azali wana Dadi Mola musala makasi ko sala na yebi ke ba nyama kor baza ba nyama ifa ekuto le kana problème atanga ke na otala terrain tina zongaka. Fa ba banda mo ba boulot. Na yebi ke batu tout ba HB esprit goga bazimi kumbi batu baza ebele vraiment toko poussa musala comme il faut. Donc au monde a vraiment la plus belle. La plus belle. Il y a ba chroniqueuse nyonso. Fifi Siwa. Ah, Siwa Stone. mais tu connais. La bellissima de la presse, Siwa Stone, ma sœur. Pourquoi tu fais semblant comme ça? Oncle éternel Azalia. Il faut m'aider. Quand je parle des choses vraies, il faut m'accompagner. Et puis Siwa Stone, la bellissima de la presse. Ozomona siko maman des okende. Biso to sala musala na biso comme il faut. Ba spiritas fait ba moko déjà batamini mon abolingo ya boga. Mutu nyonso aza na mbongo na compte bancaire azosala moins 5 billets oye fois somba. Donc balobi ke na bandako bakotika na bana na bango te. Ba oya na bana na bango. Oh, po ba ya oyoka la bonne musique. Wana zo de ngambo tama. Tozepele ngangana ngabo tama Mariana Joseph ngabo tama. Donc jour wana ya bonani. Bonani na ebisio ke. Ya ba spiritual. Banzembo nyonso ekozala lote. Banzembo nyonso ekozala. Ah bon. Donc banzembo nyonso ekozala lote donc mutukutu aozane na doute po na biso azate mais ya papi awa yo zongeli tokoto biso batotindi yo te tika kombo ya goga zongeli dossier ya Jani Susu na lubi mabete nazo pesa conseil ya nani ya papi papa oh comme le père ya papi oh ke kutu so aza mayela ko benga goga na kuzu neni jour na poko benga na betata moi 7 minutes. Alors, 1 minute, ça va 7 minutes. 7 minutes. Et ça va bien. L'homme de bon cœur, ça va monter, maman bien à batouté. On peut ça autant. Mais comme le roi, senga. Mais il faut senga. Héritier, il faut gagner ça y est. Agobeta na jonga. Kanga mamna beti. Agobeta na jonga. Azo makin là la monnaie de Bila Zongi bientôt. Et maman yana bil ba nemo. Bila ça na orchestre, o eza orchestre ya liboso na bana nyonso ba bime pa Werason. Ba samouraï. Achane pas dans l'orchestre. Orchestre. Ba répéter musique. Ba répéter na chango. Côté ni. Na côté abattoir. Ah. Yozala lokuta te. Kokota na mamambo te mambo yebite oyebite. A répéter ka côté abattoir. Ba chani ce sont des stagiaires musicales. Charge à chango za miyembe. Na yebite. Ah, parce que Jani baza. Charge à chango eza miyembe. Tala. Charge ya chango eza miyembe. Et puis si ko exercice et puis devoir chef Mich Kangani ba kopesa. Ba mokonzi Jerry Spear. O comprendre ba JS Food. Jour wana ekozala ba bis na bis et olongwa bis et comme métro po ba olemba bis. Ah bon. Je pense que concert wana sur Ozangia ah sur Ozangia mawato. Donc bana tu ya mikili en Poutou, bato bana en Belgique, bato bana en France, bato bana en Suisse le 24 mai. Le 24 mai. Et puis félicitations à Noko Lias. Oui, Viwana. Ça sans polémique à force raté. OK. Via sala wenge na pour santo fanda, via betara na et pas djunga. Azo sala vi na pété. Via pas ko ya oleka lelot. Ne batu baleka iba lobi ma inutile. Mais via zo mona mweza na tina te. Via somba ba palin na
akolisi bana na ye na yebi te so eve paza na bakoko azota la chemin na ye ya pe na bato ba lo inutile. mais oui mais net na liste on a faut épargner dans le scram kutu ne président na bangoyi président ya bato ba lo inutile président na bangoyi c'est Léo mais oui ah Mr Poutine tango biso tozolinga to fait nabi lelo héritier soki azobeta ba concert wana webi pourquoi na yangi ma foi sepela po eza honneur na ye honneur ezosongela Koffi Olomide 3 oh mais oui honneur banoke kai pa Koffi Olomide lelo ngia mama kanda kuma na plaisir mwana na ya bengisi atali full ya batu et puis si inspiration c'est pas facile hein? Il parle bien en émission. Ah, siko yango tangu tozo salaka ba makambu mususu, tozo lotaka makambu mususu. Héritier azana vie na ye c'est la team Wata. Donc akoki ko ya makambu maison mère ou pas auzaka héritier. Mais soka zoya parce que papa na yengia mama quand na wera son aza en vie et puis demi-tour au village eza. Na lobi na yo awat na bango nyonso mutu atanga nzembo ya banda na wera son. Nzembo titre bani abandango yimo héritier ba beti de génération en génération mais oui génération non bien et bon temps azolo baké je connais le wingé il dit vrai accepter na epedant ba benga je connais le wingé azolo ba makambu ya solo azoko sa tema mwana bazolo ba eza ya solo pe na nimanga yango na plateau na on apesaka exemple nini o elakisaka ke ayebi wingé un maître de Dichungu, maître Célia, Kevin Cheval, et quand il choqué, Ayebi Wenge, bien ça, papa il connaît République démocratique du Congo, Salina Mobutu, Asali Boya, Asali, so il connaît le Congo. So oui, mais normal. Voilà, il n'y a pas ça. Non, puissance au héritier azala na mona maison mère souka na puissance aza chef te malobaka likambo etikali pe sala mais faut reconnaître que chef na ye eza pe ex chef na ye ezala faire wana ba grade na bango yaza na grade ya nzambe grade ya molimo wana ba grade honoraire ba pesa o ka bo mérite à l'ébissara ba grade honoraire héritier le lisa faire plusieurs fois akanga na likolo aketch héritier mais oui akanga faire mais oui il y a pas ka likolo aketch na likolo mutu ya grand anga beta eko kima alata aketch munini atia bilo na kati la ngete Ouli comment est maman a gagné en ozwango Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste un message et motivation dans la spiritas, dans la la bonne musique, la date, il y a les 24 mai, billetterie, c'est déjà le 28 vendredi. Message Union Européenne, c'est la motivation et la sensibilisation dans la bonne musique. Message ezani ya motivation ezake spiritas nyonso totika distraction focus na biso ezali pour 24 mai donc 24 mai oyo vraiment tozoka na moté mai ezali deuxième meilleur concert na biso na Europe tobeta ba concert tobeta lelo toyina salle oyo 5300 places assises ceux qui tozwina ba force to komi na ba 7000 donc tozo ya lisusu ko honorer Nyama Makanda de la forêt parce que aleka wana donc lokola papa aleka wana échec ezalate biso pe to koleka wana échec ekozalate donc to kosomba ba billet comme il faut batu ya Londres na yebi mboka ba Lucy Cornelia ya ba Spiritas James Brown 007 na yebi batu ya Londres batu ya Suisse na yebi ndeboza et puis batu Canada, José Longondo, vraiment, na yebike, bato États-Unis, Zetekeno, na yebike, bato tout bazana, atakale to boule zoya, atakale. Et puis, to boule zoya, et puis, fatal, plus 243, bato tout vraiment, oh balingaka. Héritier wata totorino, tembe ba Spiritas, nyonso, lisu likolo ya lisu. Donc, to beta concert na biso malamu, tozana tina ba suivi, c'était
bamalanda ngombe bolanda kaka donc ce ko tele lo ino nde malanda ngombe bola mato ino nde tonton scolaire publicité na yo tala ote malanda ngombe tonton scolaire tembeni bolanda na bino ka nde bolanda ka biso to sana biso biso mutu a osala eloko a bien to copier mais siko ya comprendre que biso to sala mamba bien azo copier biso. Ah bon. Ouais. Voilà, merci l'ingénieur Maraboye Mivouandou à Routala Biso. Et puis aussi Meka Mangwana les banquiers Nazara Fier et puis ya Willy Moucheni. Ozara Fier na Meka Mangwana. Code mondial na ya Willy merci ka ndezalaka. L'unique et les sels. L'unique et les sels sans pinceau. Le véritable code. Mais c'est nous en katana jamais. Sans pinceau. À chachoter. Sans pinceau. Merci aussi à Théo Zambrota. Théo Zambrota. $1 et là la si PDG Mani Mwendo na ebike. On aussi ça on a les PDG. Ça va. Il est temps d'aller à la maison. Merci beaucoup. Il y a pas qu'à un grand merci na bato tout ba disosaki tempo na Hollande biso. Merci l'équipe Mobimba Afrique et la télévision. Merci les loba techniciens tout bonjour libanga te bo décevoir en gars. Je pense que tout le monde a ni bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.